Tomonani lisusu na pokwa lelo po tobeta lisolo ya Dizzy Madjeku, interview et continuer na epsa bino tokendo tale na Bruxelles. Deuxième partie ya lelo na Yasuka. En attendant tozonga lisusu po tobeta partie yoke jazz. Ani partie yo ami balé tokobeta kaka partie na ye tangu ake na Afriza nandenge alongwaki na Afriza ake aventure en Afrique de l'Ouest nandenge ayi ko se retrouver na yoke jazz beaucoup plus tard. Donc, à partir de Oki Jazz, tu vas tango prochainement, tant que tu as là, les sous na Bruxelles. Moussala au monde, tout ça là, eza facilité, eza moussala moko, ezo koute mbongo ebele, ezo senga makambo ebele. Alors, de temps en temps, s'occuper beaucoup de ça, d'une façon ou d'une autre, pourquoi pas, et qu'on a toujours la bienvenue. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir, tout le monde est sous lelo, bienvenue dans notre émission Congo Musika Musique. Na salaki yango la fois dernière na kosala yango lisusu pour na kopesa merci na bao ba kosalisa biso na ngana rendre hommage mingi na kuluto azo salisa ngai mingi côté ba archive côté ba information mususu ezali bongo kulutu Mengi Masamba à la région parisienne côté à Épinay ikuna en tout cas vieux Mengi Masamba merci mingi na ba archive aux Européens biso na wa ba conseil aux Européens biso na ndenge soutenir ni émission na biso kende belé liboso tal lelo to komi na ba internaute ebele to komi na ba abonné ebele en tout cas tout ça pour na ba conseil na yo tout ça pour na pe na ba archive yo ko pesa biso et ko sala biso bien yeba au combo ya rédaction mobimba pe na combo na moko na pension merci mingi vie Mengi Masamba na bosani pete ya na biso mususu Koba Lubaki wazakuna na kumoka Kinshasa. Merci mingi na nyoso boko sala po nanga ndenge na évoluer na kati émission yo na ndenge bozo sala po ngai na sala po na ba téléspectateurs bato akomi kolanda biso mingi. Merci mingi na nyoso boko sala. Alors na bosani pete vient na ngai Albert Bolembe Albert Roger Belembe na pesi merci mingi pe vieux Albert Roger na nyoso okosala pour la émission na biso oyo ya Congo Musika Musique toza kokundela masolo akala ndenge bozomona tozaki na Grand Niao Roxy Chimpaka bomoni émission ezaki très suivi. Merci na fidélité na bino bon continuer ko s'abonner et surtout pour na ko partager ngo partout à travers le monde. Alors lelo na mukuse na koloba tokokuta na susu nave Dizzy Madjeku tozaki bongo ngai na Koko Shango ye muta accompagner kinga kuna na Bruxelles tokendaki tomona Vieux Roxy tomona Tiro musicien Zaiko bokomona yepe Tiro yepe azwaki mwa bokono moke mais siko ça va Tiro asi azongeli na ça qui est pas interview tolanda deuxième partie Vieux Madjeku azobetela biso comment ba étape ni na lekaki ti ya kenaki na Afrique de l'Ouest tolanda bongo tokutana na mwasi mwangongo moke suite ezalaki bokabwani na ba tesa bango mpe grand makiza mais tesa tête bino mpe bosali ya bino majoritaire mais baproducteur na bino babi bango baza na musique ezelo na bango te. Voilà. Donc d'abord eloko moko esimbaki te baprometaki biso 12 voitures Renault 12 Renault Sukisa. voilà mais bapesi biso yango te on comprend tozwi yango te po biso ndimaki tolongo epa Verkis mpona yango parce que Verkis asalaki ekomi ntesa d'alliance elegro makisa. Alors il n'a pas Verkis deux fois en fait. Non, pas avec une seule fois. Mais il y a du bosso. Oui, mais voilà, tout ça quand même pas naït. Ouais, on peut dire ensemble. Maintenant, un peu, nani. Donc, il y a il faut tout le monde avoir le combat pour répondre à passer. Oui, pour y avoir ça dans les cambotés. Il y a ça pendant la mémoire, pendant il y a depuis la série AVC, donc c'est comment mélanger ma cam. Donc, bref, bien à négocier na Moluba wana, moto Moluba te, na baba Jomas, Solima Lutama, pour pas passer sur 12 voitures Renault, 12. Donc, comme on a, on peut se pisoter. Mais comme
tant que pas succès on a Brazza, Libreville, banane. Toloba, Makiza rekomi, tesa komo welisa. Bino pe bo supporter te, pour Kabwani, yo que ça la kosa kosa. Tesa continue là. Bon, idée à kosa kosa, et yakande. Mais ça dit kosa kosa. Eza ningi nga na banda na orchestre interprétation ya standard ya jazz. Na Congo, ba orchestre lokola Papa Madiata, lokola Papa Viki Longomba, bazaki na orchestre ya bango ba interprétation. Mais bazo la interprétation ya ba vieille gloire, ba succès ya kala. Bango nde ba inspiraki ngai par rapport na epanga na utaki côté ya ba variété. Mais poni na sala te parce que côté ba variété kuna côté ya jazz ba komaka ba buku okobeta nzembo ya moto so interpréter mais pas ya Congo ezaki yo franco que nous beta nzembo african jazz mais au vice versa c'est un miracle alors mengai na memi concept ya sika donc na sala orchestre kosa ningi na monaka vikilongo manakara pana monaki be ndeko na ngai loko bamina ngai loko ya John Poy personnam comme Basiran ba Sami Bouba Massa ba Flami nga pe ngai na sala orchestre ndenge wana ndenge na monaki Madiata epai na ye na bandeko Lusamba je les salue ngai na décidé mpe nasala orchestre ndenge wana me na kosala yango wapi mpe na kobeta na banani asiko mbuli ndenge bakoma koloba na mokili oyo makanisi esali ngai nakende epai ya moto aza na bar namonaka bar ya monene na yolo wana baorchestre bazaiko baisifi baorchestre ekilikili ebetaka me baza so na kote moko mwa bwate ya moke bana basi babinaka wana bato bakotaka ofele bazomela poninga namona mpe ofele kote ya Madiata na kote ya Longomba. Alors, on a retrouvé patron Mies Boma, paix à son âme. On a expliqué, on a expliqué Binoir. Albinanga, oui, mais au monde, tant qu'on a collaboré avec Pépé Calais, a collaboré avec Negro Succès, Baniba, Bazon qui ça, Negro Succès, que a sur la troisième orchestre, ils ont intéressé. D'autant plus que l'orchestre, et so beta kuna balita même succès et ba isifi ba zaiko bon nazongi na ngana ndako ngana za kusana na bag dizai bon na vandi boy na mona kaka jour moko pa membre affaire bisinga o vati mo rezo le kalibosalo ya lo pango mutu mo rezo lukayo oh non ba mboni ke zo leka mutu ngo kende azonga vati moko ya rouge. Alors, on a mis par curiosité, na moni a ibi voiture à vie mais na moni lunettes na bio vie na mele na croix rouge wana pratiquement pas tu vois qu'on ne pas mon na Cavales Tavares quand on a maka miss Zaïne à l'époque na bimi moninga to yambani wana aibe panangai to yambani na famille ya somo masanga biloko kolia. Bon, tous les mota au Nini. Abino, na ye po likamo yo yaka ko ibisangai. Na makanisi na yo. Mais marka kangai. Ya na ye na ko zo yo tokene na Susanela o expliciter ngai idée de zakinin. Tokepe na ye. Le petit grand frère na Moro Manchiku vivier na keko sola na patron yo pona ma projet to yakinango na komi kuna na ye to komi na boîte wana ya moke bon abi de les années ni non buka place yo omoni ma fille batarate ezali awa tia mon podium moko ata 5 musiciens biso bana ko interpréter ba musique yo sur Congo. Na minute wana kaka bengi Papa Jean po babetaki na ngana kosa bayibi Papa Jean
avec le contre-maître, le maître ba chantier, Papa Jean, aïe, Bukawa, Baniko Buka, immédiatement. Maniona, c'est un bureau là. Bon, beaucoup bête dans ma vie, c'est un na ibisi, tu vas te cabana, tu sais, d'alias, tu vas te le combe, Dav Makondele, Franco, Dav Makondele, la guitare rythmique, Solisto Torani Macheda, Atika Naye, musique. Comme homme d'affaires. Tu vas te nani dom 6 moto munda Sam Kodia Frank Kodia père son père n'a pas domicile son ba dam Makondele père à leurs âmes donc bango ça qui accompagne on a biso donc ngai le combe pardon dom 6 na munda Frank Kodia na basse Frank nani dam Makondele la guitare rythmique. Mais, attends, toqué aux le combe, et puis tu fixes un rendez-vous dans Maninga, tu as la sous-année là. Puis tu as là, test. Et là, on est bon, bêta. Bon, biso, il y a bêta, la musique à Kala. Chanteur comme moi, le combe. Ninga, il s'est bino. Bon, tu as ça là, tu as ma chanteur, moi, on a un bande au secondaire, mais, tu as ça qui pose. Na mis la libanda sous-année là. Donc, on a télé, Omi, Munzambe, pendant qu'on a bien le grand tachant, l'arrangeur, le grand chef d'orchestre. Negasaki na prédestination, Namoni, Aimé Kiawakana, un grand chanteur, paix à son âme. Azoka Tsabalabala. Bis on a besoin, il y a chanteur, nous sommes accompagnés. On a yébié chanteur à Papa Noël. Chanteur principal. On a Tino Moui quoi. Bakina ko représenter na ba utamai. Bakina ko représenter orchestre ba Bamboula et Papa Noël na festival Arji. Na yebi kaza moyi monen. Puis na mona kaye ba betaka na bonbon sucré na orchestre betaka ba Jamel ou tout le bakilboso. Vous comprenez? Alors na moni il est déçu dans mon la musique. Azongi mosane ya kala ya maître d'école. Ngata na moni ngabe toujours la vie le combi moko. Et mes chanteurs monene yo. Wako compagnie ya le combi na landi. Azoka sabana classe. Ozote l'école ya primaire na yolo ba katsanzela pour sécuriser bango. Na landi on tika banona na entrer à Kamumbele. Il a à peu près capé la boue pas beau Kamumbele. Nalandi, Nazolande, Aimé, boni, tu peux monter, on a boni, boni, là. Petit frère, voilà, tout le temps, Nabana, et Azoko, on kange la bande. Dans la profession, moi, qu'on salaire. Profession, Nina, il y a musique, il y a musique en l'équipe soute. L'habité, Aimé, pardon, attends, l'équipe sous musique. Mais bisous, parce que c'est la bisous test. N'a comprendre que, vous avez déçu de mon salawana, au moins il y a eu un mot. Mais il y a un service. Avant que je toujours chanter, on accompagner le combien. Ce que vous salez sa biso, ce que tiki bana. On a accompagné biso pour la tester on a kaka. On après on doit comme musus. N'engepe dans le waki à respecter ngaya andimi to tiki bana baki katusonginaye représenté puis pas baninga bamandiona loko baza minene loko avec pe banze makala oui banyang wakale ba franco ba rochoro ba wendo to mandiwana VMS azo biso or que VMS azaki na particularité moko soazana ne singo il faut balarmi maina miso nana moni loko wana te soka zo sepe là on dirait solé là donc na ndenge tozalaki wana ndenge toyembaki ndenge nayebisaki eke naza bamisien compétent po bakosala wana tozala tobete na nzembo ya bapaya te ya orchestre mosusu te
kaka toyimba nzembo ya kala bafélicité baafrika mokili mobimba tozoki mpe na bamisien ya valable wana bafredi mori bautaki na trio majesi bana wana nana bafredi mori te wana tozalaki naoka basamba oyo tokutaki na grand maxar vieux akoti na ndako ntango abimi boye papa jean tinda bana basi bakosala wana lamba cuisine balambi biso nyonso wana ngai kutu double ya baninga ozomona c'est ainsi que le créso ekozakoza akomonse osikoyo ntango tobandi wana trio majesi ekufi ndenge nayebisa koloka biso eza korepete pa trio majesi ntango makisar ekufaka nayebisi vie misi ke baza na instrument ekoteka asombi yango mais entre temps lokwanga nakendaka na ye na endoctrine mpe bassiste na bango ya ngole moka na endoctrine mpe fredi mori voilà na aso azalaki saxophoniste ya bongo akomaka saxophoniste meme ya abeti na pongolov na meme bango na kosakosa ozomona kosakosa ebandi kokola kosakosa ntango tozobeta wana bana ya lingwala bazalaki na orchestre na bango soliste na bango popolipo vedete na bango espérant diengaka tabu national euti na tabu national me bazobenga yango bana lingwala me bamisusu bautaka na tabu national na batonedi bokito me bango ntango nayebaki bango bana lingwala ntango baye bakomi mpe orchestre na biso moko ya orchestre na biso na Susanela la même chose lokola trio mayopi josar pindu nandaka madilu yosa bape kompe orchestre na biso ya Susanela ndenge mokolo biso tokutaki ne gros succès mais succès na biso ezouta wapi succès na biso ezouta zaiko bitaka na baro ya monene biso bitaka na boîte ya moke totiaka opane na libanda epa na biso eza entrée gratuite tozokotala na vie sene otala soki zaiko azosisa en plus so na bango ezotuna ezobeta nzembo ando ye na solo ya le magicien manwaku alors ntango ezobeta nga nayebisi popoliso mpo na katisi apres torécupéraki popolipo nabi yokaka ndenge félix azobeta beta yango alors ntango bango bazobeta basilisi nzembo wana kuna esili kuna kobimaka bazobima mina Susanela yango ezokontinue awa ozo comprendre bato balingaka babima bakende bayikoka te pa Susanela wana basutela biso loka bato ya zo ozomona aomona moto ya liboso guitariste na bango félix manwako atali ndenge donc ye kuta azalaki moto ya nsima drumer parce que ye moto azalaka ye mwana ando ekoswa drum azobeta moko bachanteur na bango balongoli ya biso bazobeta bassiste na bango oncle basius asongi bapius asengi franco diabas moto asuka mpo manoko azali moto réservé moto ya solution mais aye atelemi pembeni na biso pembeni ya biso pa biso tozali parce ngai napesaki gitare na ngai na mana wana popolipo apesi na nani oyo ate popolipo azobeta ngai nayebisi popolipo félix zwa guitare nzembo na binote donc banyoka longo bazobima ando ebetaki na Susanela monene ekomi susu na Susanela moke bato nyonso bazali kobima Susanela moke wana place ya kovanda mpo eza
entrée libre. On a un patron, mais dans ce comptoir, tout ce temps vient donc, je suis pas mise. Vous comprenez? Mais attends, voilà, pour y baquer, à mon qui n'y a souvent, c'est 10 ans. D'accord. Viens. Ça va sur la tamilité. On recrutait ma grand soliste, Popolipo. Niao. Roxy Paye. Oui. Si També. C'est à terre. Si També habite dans la Côte. Non. Vous avez dans Roxy. Mais Roxy, vous êtes dans la deuxième, groupe de la Bissot. Bon, comment sont la deuxième? Tu comprends qu'ils sont 4 groupes? 4 groupes? Oui. Moi, ma soliste, mais Pierre, Yosa Taluki. Ah, il n'y a pas qui? Oh, mais soliste à Yosa, bon, Mayopi. Ils allaient Yosa, Madilou, Pindu. Mais Yosa, il y a sous-année là. Il y a Mayopi, oui. Mais comme orchestre d'Abisso. Il y a écurie. Ah, l'écurie. Vous comprenez? Parce que. C'est comment qu'il est? 4. 4. Parce que, ok, j'espère qu'on aura 3. Ah, bien, c'est ici. Donc, Binopé, c'est l'équipe au commun. Je suis à fond de ma tête. Je suis pesé à limiter mon électricité. Quand elle limite, na yolo. Où t'as mal habité dans le solo, Franco, on a volé la binote. Est-ce que ministère est encore les habitants? Tu vas tabouler à Zabazalaki. Tu vas au béton de stade. Zila n'a pas ça, par exemple. Devant Mobutu. Franco, à la qui a fait. Ebeta a Frise ebeti, Zaiko ebeti, Franco a obeta. Mais avant mango babeta. Sokosa kosa bato ba ki bisote. Bazo ka sangoke, so ki mo obeta fête, tu as mariage, tu as baptême. Orchestre mo ebeta khawana ebeta bazi ba batutu. Zo mo. Alors, donc ba yo ka sangona biso. Ce que c'est un bus pour bien un stade, il y avait devant plus de 100 000 personnes devant le président Mobutu. Avant le discours, l'orchestre, il faut être bêta. Mais le cas de l'orchestre, c'est inconnu. On va passer au bêta, Liboso. Franco a su micro. Ah, le bibandeko. Donc, on bêta le souni. Je vais me dire que je suis bêta. Oui. Ils ont été commandés par le bangout. Bon, attends, Franco Zorengina, va commander maman et mobile. Et bisous, tout ça, pour pourri. Tu peux te demander mon âme, il y a pas rochero. Dis bon, na kembeka baka. Et Zorengé, tu kamati à bazaiko. Et toi, donc, tu peux te souvenir. Oui, il est témoin. Il est témoin ou qu'il est. Au béton en inter, Zaiko na Okeja. Franco aye, abino bon meka. Zaiko te bon meka pe Okeja. Bon béton va dire mon mais à mon avis que Mama qui est à Okeja. Non. Bino bon Libana Mama qui. Obanda. Libana bon banda. Franco a dit c'est pas possible. Bah pekze abiso. Ton sou tokei na fête. Oyo batwana ezaki babenga Zaiko. Babenga biso puisse boyoka bisiki ya Zaiko. So bobe isifi boyoka. Olinga balila bimbo boyoka. Yo mtozimbongo kuna ozongeli. Pourquoi nous sommes comme ça? Voilà, ça c'est bien. Quelle bonne question des amalams. Pourquoi? Rappelle-toi. Oui, rappelez-moi yoso. Badekenangai. Période moko. L'air Mobutu Sali, authenticité. Akei na Chine. Bakutane na Mao. Tango azongi. Ba appliquer politique ya authenticité. Le but que bar nyoso. Il fait quand à 22 heures. Ba équipe ya football. Faisait la saison commune. C'est bon qu'on se rappelait. Aux hommes, or que biso na kosa, sauf sa tiquette. Patazo kosa pamba. Na zo salaire à mounene comme chef d'orchestre.
vie mise à zo futanga bien nakina tina na longo na kosa te. Mais le seul problème tant que tu as la Chine même si mesure wana que baba il faut pas quand on a 22 heures donc 22 heures bako tika suma sangate mais bato vangi na bar bako melo tika kila mesa. Alors kosa sous-année les autres na vente masanga. Alors patron nga bien c'est moment père son âme avec le avec biso réunion au même temps tout cela masolo mususu oyoka masolo mususu oyo ngai en tant que dirigeant nazali koyoka na ba dirigeant baninga mususu orchestre basoka koyeba yango te ozomona abengi ngai amina ngai disi parce que kosa na derrière baninga nyonso na maki toyaki kuna ata bazalaki lere ya formation. Mais tant toujours sur le brain trust, c'est-à-dire au cercle restreint, tant toujours sur là, tout peut s'en communiquer. Moi, je crève te cosa. Aux hommes, moi, je verbe coco sabato. Alors, quand biso, tout ça là qui obéit à la musique à bateau, et ça, le cas, tout ça, cosa bango, tout ça public. Il y a un cosa, vieux mies, et bon, ah. Lorsque ça kosa et le bato balinga minkolia ne balingi musique na biso tout ba invitation partout tout ce qu'on s'appelle bato musique ça ya biso te ni to pesa ko moko ça vie le combien ça qui te moi hein bon na komi pas na longwaki même si bino moto ou en Chine ba lobi ko pakanga ba voilà ce ko patron bengi biso bido bandeko oyo bazaki na salaire mo na likolo na orchestre orchestre mieux que orchestre ya OK jazz mais qui a ba freeze banane alumi na kokali susu na futa bino pona côté que ça masanga na kokali susu ko futa bino na to wana ko futa te ngana sera kana régie des eaux ba sera biso pérenne moko rabattement première fois pena au mo rabattement un salaire na busama jamais wana mo wana mutelo ngana kosa alors il faut na basa tant toujours qui difficulté à régie des eaux azaki cadre parce que bango rabattement un salaire donc ba diminuer qui salaire na bango de moitié. Alors ngai pour le moment motonyoso pour pouvoir ça témoin na dili salaire na bino na moitié. Batunios bandimi. Mais le seul problème, c'est que moi, j'avais le salaire plus que Batunios. Alors, les ABC patrons, ils paient à son âme. Les patrons. Nous, ils savent que, bino même, en tant que cadre, bon, perdaka plus que Banyamsus. Nandimi. Mais, Nanga n'a accepté que, on soit un tiers à salaire, Nanga. Mettre dans 2 tiers à Boui. Vous comprenez? À l'obi, yo, au final, on a 2 tiers à salaire. Parce que vous avez un salaire, vous avez un salaire. Mais, vous avez un tiers. Vous comprenez? À Boui. Bon. Mais, na longwa quitté, na Zanangai. Entre tout, Angola et ses indépendances. Mon frère, mon ami et collègue, Mafatiko, Mario, Bazaki n'habite. Il n'y a aucun Angola. Pardon, Limbisangai. C'est ma fille. Nous, nous avons le mani. Nous avons un patron, à l'Angola, un tiers. Il y a boire, il faut 2 tiers. Bon. Na longo na boy na ngate na okende wapi sikoyo à Friza mon frère collègue et ami angolais bakina bazui indépendance na bango 11 novembre mingi bakina idée à kozonga mboka parce que biso qui déjà na bassiste na biso moke d'ailleurs azonga na Angola à partir de la période wana kaka ozomona bon nga na habité na Friza te na kila kosa puis la kosa to interpréter comme des orchestres ce qui fait que oyo Michel Abeta
oyo givano abeta oyo aptel abeta bakolege na ngai ya valeur nga mpe nayebi yango mpo tobetaka yango rochero aza na panne parce que Michelino bayokani te ozo comprendre alors sikoyo bafogus oyebi foguste bajean trompe balokasa me tisi abetaka banzembo wana te baza kaka awa na kosakosa oke biso eza deja na deux solistes donc opoli bakoremplace ngai na kosakosa baye kozwa ngai nakei tobeti concert na susanela net tabulei amoni boye abina beti yo namoni obetaka lokola tino barosa fo ozalaka na okota na orchestre oyo ocomprendre babengisi nga ezaki dimanche tobetaka samedi babengisi nga lundi na sebene bose rappele sebene na ponka sabubu epai orchestre ya afriza eza korepete bashow na bango wana bon entre temps biso yebi kaka ke Michelino alongwe na ye poste na ye yango na ya soliste mais ntango tozo repete toyebaki kaka Michelino alongwe tomosusu Michelino aye akuti nga nazo repete bon atelemi répétition esili me ya moke asepelaki te ocomprendre me makambo elekanaki na mokolo wana ntango nakei tosoli na grand frère na ngai bina ngai est-ce que oza na besoin fo okende okota yango na orchestre ya rochero tikala na yo oza na motu moko azofuta okutu koleka bamisien ya orchestre wana ozomona donc nakoti na ngai te na orchestre ya rochero natikali na ngai oyo elekaki na nsima na bango moko bayebi ngai nazongi na ngai na kosakosa me na kosakosa donc ekuna na tabule na soliste ne titulaire bayokani te selija jean trompette selija alokaki moto ya mbandaka ayebaki ngai na koleki na mbandaka jean trompette oyaki na ya makizar empompo oyaki mpe moto ya mbandaka beka kula kuna te me baye kotrouve ngai me aza mongo azaki mongo mpe ya son âme baye kotrouve ngai noko yo mpe na niveau betaka guitare il faut mata niveau bagrand makizar bakosasana oyo beta bainterprétation bato mosusu yo oza créatif oyo créa na bamakizar wana il faut oya na friza ocomprendre mais orke ngai nalongwaki mosala na banke ndako na kofutela nazokosi kofutela te mobile na ngai ezaki na epai ya suzanela na ndako me nga soki nalongi na suzanela nakovanda wapi nakovanda epai ya cousin moko mpo bolikango walingaka azala président ya congo premier président ya congo aza koko na ngai koko ya famille aza cousin ya koko na ngai bota mama na ngai alors nakovanda na lopango ya bolikango na barumbu ozomona mais on n'est pas effectivement shérif merci mingi na oyo osala mpo na ngai nakovanda na petit wana nakobeta na tipuka ni tout ça po soki ne bo wana ntango nakoma nalongwaki na nani mpo ntango nakomaki na afrisa me soki nalongwi awa epai ya suzanela nakovanda wapi ocomprendre bango basoli na tabule bobengisaka ye balongoli biloko na ngai na suzanela yango na 10e rue 139 na ndako na cave ya tabule rochero apesi nga appartement nakomi soliste ya afrisa titulaire ocomprendre mponi nalongwaki parce que patron alobaki fo kaka bazwa de tiere nga na boye bon yango nakomaki na afrisa d'accord oévolue na afrisa makambo kie kitoko boke na Afrique de l'Ouest okoki kolongwa sur afrisa qu'est-ce qui s'est passé voilà ndenge nalobaki awa nakokritike butu te
bafona yebisa o kaka nakoloba o na ndenge ya mokolo naza kovanda epai ya patron na ngai ozomona me naza na famille wana azovanda ngai moko naliaka na mesa na ye makambo nyonso tomaka na ye makambo nyonso famille na ye ngai na lokasa toza babras droit na ye bafilokola amodero on a donc mpe na famille ya frisa oyo ya solosolo badino vango baye na nsima na ngai ngai nakuti bafokisi bazalaka wana balongwa nakutiaki nakuti bovik ye bondo chamar père son âme ozomona me nalongwaki mpona tozalaki na problème ngai na patron na ngai ocomprendre mais nakoloba yango te na miso ya bato wana ezali problème privé parce que naza d'abord na fierté que un monument ya mokumba congolaise monument international oyo abeti moto ya liboso na olympia oyo ngai nazokopie ye na baniko na bafranco jamais ntina kotia motu na ngai se mabele nakoloba mabe na yango mais oyo ngai nazalaki nango na ye otoyokanaki te etikali mpo na ngai ozomona lokola makambo mpo otuni mpo nalongwaki mais ntango tozoki wana ye azalaki na problème na ngai azalaki na problème ya lokasa oyo azalaki mbe bras droit ye azalaki na problème ya filokola azalaki na problème na soki ngai filo lokasa bon oringo moya azalaki peti na biso azalaki hydromere akotisika biso batondorkinaki ye mpo alongwa ozomona me na kati ya groupe tozalaki wana deni lokasa période moko afrisa bafandaka 2 mois na Abidjan ntango bafandaki na Côte d'Ivoire lokasa abimaka na mwana mwasi moko mwana mwasi oyo nakomona Pauline papa na ye azalaki na mbongo planteur ya bakafe sikoyo lokasa atika na souvenir wana ke copine na ye bazalaki mpe na famille ya mbongo sikoyo lokasa alokini biso pourquoi azalaki na problème ya bayokanaka na patron ye asomile bamobili banani ozomona mais que promesse qui réalisé alors il est devenu aigri ye na filokola mpe akina magri efini na patron bandokini biso ngai na ringo moya parce ngai déjà na biso problème naki nango na patron nalongwaki na ngai na frisa ocomprendre nalongwa eko leo na tozwi dino vangu comme misoliste akomi misoliste mais ngai nalongwe na ngai ocomprendre ntango nalongwe wana nakomovanda na biloko na ngai yaki na susanela ye par jour natika yango mpe kuna nakomovanda na appartement na yekisa bino na hôtel palace epa ya Maurice girlfriend na ngai yakende na ekote ya bakenge banani wana nalongwe na ngai navanda ngai kaka boye eloko kosala eza te naza kokalkile kaka na kosala nini na mokili nalongwa mpe mosala troto na banque disaye na kosala nini ou bien na récupéré kaka bon diplôme na ngai ya humanité naluka mosala comme un rédacteur quelque part nyonso navandi boye namoni lokasa ndini lokasa ya mbongo aye lokasa azovana matonge na face ya stade du 20 mai na balabala kala mwana ngai ntango nazokende kotala ye akomasa na ngai accompagnateur namoni leki ya mwasi na ye Ida Makita merci beaucoup mama Ida mwana ngai ya mwana mwasi oyo auti kobenga sikoyo naloli mwana mwasi wana tosympathize na ye akomi sikoyo komema na ngai ozomona ngai navandaka na hôtel palace soki tosisi misiki na tipka avandaki nazonga na hôtel palace fo nakende na matonge nazwi mwasi na ngai akovanda epa grand sommeil mwasi ya lokasa mwasi ya deni lokasa mwasi na ngai na eleki ya mwasi ya lokasa nazwi ye tokende na biso hôtel palace vous comprenez alors lokasa akomi mbanda na ngai mpo navandi jour moko boye namoni lokasa ye na ndako nga nazalaki na litige na patron mama bapaiement lokasa
aye kofuta ngai parce que bazoki dilova yango mais orke banzema na yo sunga moto asalaka yango lokasa aye kofuta ngai les 10 mois de salaire au patron nga kuzevoir ngai journal ese ekomaka disima ntiku alongwe lokasa aye kopesa ngai mongo wana abina nga kolongwa te toza na tourné moko monene na Mali en passant par Abidjan nga nazalaka na mwasi moko nayebisaki bino lisolo mama na ye mwasi na ye tata na azalaki na mbongo planteur ya café abi nga naza mwasi na Abidjan ntango tokovanda kuna donc ntango tokóma na Abidjan tokima orchestre rushuru totikala kuna tata ya mwasi osomela biso bainstrument okomprendre voilà donc ayeko yebisa biso ndenge ayebisi nga ndenge nan toprépare rien bon sikoyo abina ngai fo kozonga na Frisa donc ce qui fait que na réintégré lisusu à Frisa tokutana patron ya biga wana wana toutaki mpe na Bruxelles awa omoni kuluta alo te eleki baswanaka ata tana mwana nazongi na ngai na Frisa mais sous-jacent nous on avait un plan bon maintenant nous on a Frisa on voyageait avec des passeports spéciaux ces passeports de service ou que même tabouli à quoi que ne mokolona kaka étant boyebi niveau zakenango ma PC les frais étrangers bon biso poto kima orchestre en Frisa faut un passeport ordinaire vous comprenez bon on traite de bisaki mino trio majesty président kutaka bango na hébergement na Abidjan a rapatrié bango gouvernement si me dire que en orchestre ibima il faut agent oyo komisa bango a déposé dépôt na banque du Zaïre vous comprenez na batika aller retour pour des agréments exacts ndenge bandeko ya trio majesty mamonaki na Abidjan alors le poto bima na Congo na Zaïre il faut bozana autorisation du ministère de la culture bozala na autorisation ya syndicat ya musicien syndicat ya musicien mozali ko na président ya vieux Roi Moniana azaki ancien contrebassiste ya OK Jazz na African Jazz vous comprenez donc c'est à lui il faut demander autorisation bon toute cette autorisation te kolongwa de cascade kaka mais pour nous cascade il faut avoir un passeport mon passeport il faut déclarer mon salaire de salaire ce que le besoin musicien bah au titre de la culture nationale comme musicien allez tout ça qui sont 4 na salle où on tout bien à Kaboul bon tout bima permet de blocasa secrétariat moko école moko ya secrétariat privé ezaki wana ngana ko bima neti professeur anglais comme je parlais anglais aussi que je parle anglais balokasa na pesi bango ba attribution to ken école wana to une école wana na epsa bino mo na sa frère c'est le roi c'était mon demi-frère mais ce jour-là j'ai découvert un autre demi-frère oui tant aucune école voilà que c'est au moins kayata d'habitude bah c'est la vision papier que comme tu as professeur l'école là parce que on pouvait pas sortir du Zaïre comme musicien mais tant que ça la vision mukanda mais pourtant ça la vision chaque fois ben il y a Pierre mais pour ben il y a Pierre il faut ça monter au cola qui n'engaille moi il y a Pierre il y a Pierre makamunanga tout à tout salango à toute vitesse il me qui secrétaire de l'école à ça le biso dossier pour que nous soyons au passeport mais tant aussi ma démarche pour tout une affaire étrangère à ibisi ah mais yaya aussi mangate maintenant nous autres les luminae
Mon longue tata nga so tele mon longue je ça moi. Na mon longue lo quoi c'est le roi. Na mon wapi. Avec un petit frère na yo. Yo un petit frère na na mon ma Yvonne. Comme on nani na Jean Thomas. Bon, Jean Thomas, ils apprennent. On vient dans mon avion Maurice, papa na biso, comme il s'appelait Thomas, après ça quand vient na biso, mon elboso comme Jean Thomas. Alors puis ça moi na Jean Thomas bitumba. On doit comprendre. Comme on a Jean Thomas. Maman non nani. On a maman Yvonne. Alors on a kanisa ngabi ah oui, quand on perd na biso ba, na me na biso ba bakabona ka tant to kena lisala pere biso fana na mwasi mo komuna e mama Yvonne be nga mona mama Yvonne na ko découvrir petit frère nga mususu wana alors siko na mikanda basala biso comme ba professeur to kena affaires étrangères ba pesi biso passeport ordinaire biso 4 wana to kena ambassade à Côte d'Ivoire to seng lokasa na ringo moya drumel ngai na solo oui lokasa na accompagnement lingo moya nani bis filo na base na ringo na batterie allez toki ko singa visa ordinaire ya Côte d'Ivoire tout de suite mais na kuta komote bato uspo fundi biso et pas ya virus que bato na ko komana bijo ba okima ba bisa déjà bon, vieux Rocher, qui m'a dit, on a un passeport. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont un passeport ordinaire. Or que biso c'est un passeport na visa. Il y a Côte d'Ivoire. Donc combien la pigeon? Donc combien la pigeon? Alors ne biso apesi les qui na biso hein, ou asuka. Apesi ba passeport spéciaux. Oui, Afrique. Parce que c'est le plus jeune. Donc tu étudies dans le royaume de grand frère naï. Allez. Après c'est pas c'est au Kenabiso. Coco foye baringo moya plaza côté mo. Nani? Coco. Ringo moya ya na bani. La ba building. Na bandal. Petit nickel. Grand na bango. Donc na yé ringo moya. Alors donc c'est quoi ringo moya? Biso yé azaki kadera biso. Siko pour Rocheros moke na biso. Azui passeport après c'est ringo moya. Asimbi. Abibo balingi bakimawa. L'aéroport hein. Ngana zami kanda l'état yango wana. Mais ayebaki déjà que biso tout est dans mouvement. Pas c'est moke na biso. Abina lokasa. Obi lokasa grand frère na ye. Azalaki vieux Émile. Azalaki mutu azalaki technicien. Donc azalaki na et pas papa et pas capitaine Ilosono. Donc l'ingénieur c'était lui. Le son? Oui, grand frère Lokasa. Abi Lokasa. Yo pour l'ongwa na frisa. Il faut que dans ce moment-là, qu'on fasse Émile. Abi yo manjeko pour l'ongwa. Il faut que tata na yo médecin na mama emo. Alors c'est mon gars biso pour habiter toki bani. Tu as un passeport, tu as peine mon côté. Or que biso na kisasa. Ngana saka enregistrement l'édition Mabele. Édition Mabele c'est émission édition basaka banzemwa. Onga yenda ya no ya Pungulov. Ba on peut te enregistrer dia Zaiko. Nanzemwa ando ye. Tangona musique congolaise ekufa en Afrique de l'Ouest. Ba disque c'est des aki bana bakuiba ba 45 nandako ba ina goudron ba frotter pour balongola non ba wala mate ba ngolo étiquette kolamba bazola mana mazadis de ici ni kuna on comprend musique ya Congo ekufa mais alors édition Mabele donc le propriétaire avec ngana collaborer na gofre na le kwato ko enregistrer panaye il y a une ibsaki qui est en tout cas na Côte d'Ivoire na uzongate il y a kamati 150
45 tours. Et manje moi ça iko. Manje ma pungolo. Na ba production ni mususu ba kiamo. Bana. Alors bien là, soit pas dire que Kabola ngoko na pas weekend. Na ba to ba sala musala. Ya côté que ça va mais musique. O tianga na relation na bango. Comme ça, na tinera bango. Marchoni d'ara. Bango peut continuer nga o ya bango. Yangona 150 45 tours dans ce qui n'angona. Non, non, ils ont pesé dans la valise. Oui, dans la valise. Et le monde a qui a souqué belé. Tout est qui a brisé là. Donc, dans la valise, ils ont pesé. Dans la valise, ils ont souqué, ils ont amorti la valise. Bon, on se montre. Bon, ce côté, on a qui a hôtel ou n'a jamais. N'a bison. N'a teka qui 7 45 tours. Mais ma 45 tours, nous sommes qui a tourné disque, bah disque ils sont aiguilles, ils ont sauté parce que bah matière, ouais, c'est pas les granulés originaux bah ça bah disque, mais ce que bah disque c'est oyo bah frotter en haut, bah refondre en haut. Alors musique c'est ce qui n'a valeur en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Alors na hôtel n'a que 7,45 tours. C'est avec ça qu'on a démarré à Abidjan. Les 7 000 francs CFA. 1 000 francs l'exemplaire. Bon. Moi, tu as bien que c'est qui à Abidjan. À cela qui directeur de l'école, mon commandant à Taboulé. Et bien, il m'a dit qu'à la fin, il a Taboulé. Bon. Moutou, à cela qui secrétaire. Il y a tant de choses pas Taboulé. Il y a son comme à loin, Elvis. Frère en Christ, père même. Shalom. Akoufa. À ce qui est à Taboulé. Bah, Moutou, il est à Taboulé. Comme ça qui est universitaire. À cela, des modes d'emploi à mon qui est en Côte d'Ivoire. À comment secrétaire, il y a école où il y a des coûts de Sebino. Moutou, on a qui Taboulé. Secrétaire, il y a des Sarabiso. Bon. Oyo ka ndenge nzambe asalaka ba arrangement na ye ozo comprendre ngai biso siko tokimi orchestre Taboulé na minuit tokanaki bango bazolala tokite hotel biso 4 wana mo tozokende wapi toza na mbongo te contact na biso oyo lokasa alobaki ke mwasi na tata naza na mbongo. Bon, avant que tu joues, les rappels, par téléphone portable était. Avant que tu joues, bon, moi, c'est bon, tout le monde a zandu. La commune, la commune, moi, à jamais. Bon, Trècheville, ils ont le coup là, bah, Charles de Gaulle, et comment, tombe le bail, non. Voilà. Donc, ils avaient une orchestre, les bêtes à Cabanane. Et bon, bis le goutique à Ringo Moya. Comme petit, bon, souka, dans ma valise, dans la filo, dans le cas, tout qui est tout couture orchestre, moi, ils ont bêta, tout singa, pas plus besoin de moi, il y a idée à mon monde, ma jeunesse naïf. To koma kuna, to baluka, ou, mitkun, baluka, na mabile. Il y a pas dit ça qui me idée, c'est qu'un ambition. Mais tant que je n'ai pas n'a jamais. Il y a une orchestration en Zambé. Tout dit, garçon, moi, je vais aller pour son ambition. Ma minuit passé. Total à vous. Garçon, Elvis Malouanga. C'est l'ex-secrétaire ou encore c'est le Taboulé. Il y a des apostolés à ça examen à joie pour ses secrétaire de l'école Mokon Abidjan. À Tikane, à Frise, à Commune, à Côte d'Ivoire. Mais n'est cela qui est Naboutou en Akaka. Bissopéto, moi, à Abidjan, le même jour. Tant que dans Zandou, tout coûte un anaïe. Il y a un qui arrangement, il y a Yahweh Negezaraka. Attends là, oh, on va vivre d'ici, on va vivre au cassette. On va vivre foulant, et du moins, bon qui m'ont connu, ah non, mais tout comme il a l'air. Et bon, qui a pris ma valise dans Boutou. Et bien, ah, papa, il y a beaucoup de gens qui l'accompagnent. To baye na biso kaka. Bon, ok, wapi na ma valise, moi. Mais tu es bien pas aucun été.
tokoluka te tokomaso na zando ya jamais totika peti ringo wana tokenda Trècheville na balayebisi bino alobi mpena yo lokasa bras droit ya tabule yo mpena mpe olongo abi oui na yo vie dizo na ndako na ye abi oui na yo fi bo jure filo kuta akwea genu atola pinda ye wana nde ye azali kaka na pièce pokolo ka salon na nga boye amemi biso na ndako na ye te tokomaki na zando te azoki biso 4 tokutani na nzela avo tokoma na ndako nde tokutani na ye amemi biso 4 wana na ndako na ye wana rochero baki na escale babeta mpo mwana ya ufred bwangi aza kobala biso nyonso re tobeta epuis tokobeta na mali biso sikoyo batitulaire nyonso tokimi heureusement ake na dinovango akobeta misolo me ayebaki mpe banze mosusu movik bazaki wana omona garçon omi biso na ndako na ye ake na acte oyo kutu salongo kutu eza monene peut-être tolobaka banda awa epai tani vitrine ezali mbeto na ye awa ti rideau bon awa na ngambo mwa frigo mwa richo na ye etoko moko boye 2 kits 4 kits ozomona na pièce wana amemi biso kuna bon lokola ngai nayebaki nayebandaki na ye na bandal donc ngai nayetolaka na mbeto na ye na nsima ya rideau baninga mosusu balalaka na se na baninga nyonso na ye bayi kolamba ngai nayebi kolamba te ti lelo bon ngai mosala nanga ezalaki kosukola basani ocomprendre bon bango a tour de rôle balobaka me ngai nango na 7000 francs sefa na nga wa lokola gasona mpe aye asalaka comme professeur na école asomaka biloko kolia ngai mpe namesaka mpe ntan mosusu basomi mwa Thomson mwa kilo ya nyama bon otete ngai namelaka biere lokasa abelaka te me bango tu misato baza bafumeur bafilo nalingo mwa bamela bafimaka ngata mosusu namisa mbongo nasombi cigarette nasombi mpe babiere kuna ya biere moko familial ya bolite bokomi nango solibra nasombi yango tozokabula na baninga ozo comprendre mpo naza toujours na esprit ya générosité amour ya prochain bon ntango ekomaka tour ya kolamba mwa frigo eza wana basalaka ti bamiliki mais nazokritike biso te eza histoire korofene biso filo so bitour na ye omoni bamiliki eza wana omona ye azolia balipa puisque biso bo aza mpe ye moto aza kuluti na biso mais seulement eloko bazobosana erio eza boye garçon nakendaka bulo ngai nakendaka na habitude soit nakotanga bible na ngai ubie nakotanga baroma mais nalaka na mbeto mona nafungoli rideau nazomona makambo ezoleka ngaso lere ekoki aete nabengi bon oyo alambaki boya tolia ocomprendre namonaka nyonso elekaka mais ide ya mabe te bon jour ona ekomi ya filo alambi nyama na loso me nga naza na filo ozomona bakoservi biso na mesa wana balingi bazaki na libanda ye kaboli biso mpe 4 malonga akendakeli mosala elvis oyo ayi babomaka na nzungu ntango ozongo na pokwa bon ntango ekomi lera filo ngai nazomona azwi nzongo sani na ye ati stok ya metuni azwi sikoyo loso ati azwi mo mosuni moko moke ati likolo sikoyo akaboli normalement biso etikalaki nga na moni bon bande boya tolia
ngape na bibi na nsima rido bon bozo basani nga bon ngai nazalaka mpe na nzala te nakozwaka oyo eza mosuni moke jamais ozwaka kuna misuni eza ebele ngabi te filo personnel kabi menoko me ozodisite mpona nga aza nzala te nazwa oyo eza mosuni moke ozwa yango te gera bapasaka kutuna me ndenge ni filo ozo insisteka wana bapanzisana yango misuni ekiti to bandibaka donc bokopri ndenge tobandaka me elekaki nango bonga yango nazoya ti tokutakisa manga wana kuna voilà ye vraimen na bijon omoni vie mokolo momo azalaki ambassadeur kuna ndako ya bokolo azalaki kovanda na marcori ntango ake atikeli sam na bamobilier na ndako wana atikeli ye ocomprendre mais sam alemaki na vie bowane bozoka boyeba vie bowane bango nde bango bato babeta marie louise ye na wendo ye nde moto amenisa bamisien wana nyonso ya braza bakoya na kisasa mission ya kisasa soki na bongo na braza parce que tata ne azalaki moto ya sibiti ya congo braza mama ne azalaki mongo ya biso azalaki entre les deux pays yango nasangisa bamisien nyonso wana bon bref mbasa wana otayebisaki bino Elvis Malonga ye asalaka epai na ekolo wana posiko habitude moko eza na bijo chaque grande école baza na orchestre ndenge ezalaka epai na biso omoni bazali kosalami ndenge batuzai na atene ya kalina tout ça ozo comprendre alors na bijo mpe ezalaki ndenge wana bon ayebisa bino j'ai déjà demandé pardon à mon Dieu ntango nakofanda na ndako atabulei nakendanga na bureau basalaka wana namoni bafoto na bango mama na Olympia mais je les ai pris sans moto nasengi permission te mais nabombaka yango nayebi ntina te namoni ndenge okoka orchestration ya nzambe donc il fait pleuvoir et juste et sur les injustes donc nazwi bafoto nayebi mpe ntina nazwaka yango te nga mpe nazalaka na Olympia te etant tokende na Côte d'Ivoire ezalaki na valise na ngai bon Elvis wana Malonga asala na ekolo wana lokola monisiko biso so bagrand musicien bitaki na frisa nga nazalaki premier soliste ya orchestre national du Zaïre avec adjoint Félix Manoko biso ni tokendaka na émis soliste d'Inovango biso ni tokendaka na spectacle na 77 na Lagos bon bien amoni ba background na biso atali obika nzambe apesi lumière ake koyebisa patron wana kolo ya orchestre tobotameli mbula moko monsieur Lorne mais monsieur Lorne oza na grande école mais tala ba grande école nyonso baza na baorchestre mais yo oza na orchestre te mais nga naza bamusicien professionnel abimisi asala album bafoto ya barochero ya Olympia alakisi bango lokesa azalaki na kati fila azalaki na kati kaka ringo na ngai nde tozalaki te amondi yango bakupira bajournaux bamusicien ya motindo oyo baza na disposition na ngai yaka na bango malamu oyo kosa biso tokei te ayembi biso bien na biro na ye bon tosololi ayebo ngai nayebi business ya misiki te soki na bimisi bongo ye azalaki fils héritier na famille na bango ye moto aza na fortune ya famille aboso na bimisi mbongo nasomba esili mwa misiki mbongo wana ekozongela ngai modele nini nga sikoyo moto azokoloba na explike yo moni orchestre tokosala tona kobeta baconcert tobanda kosala baenregistrement obanda koteka badiske ekotama na afrike na mokili momba ake kosola na famille na ye famille ne bandimi ntango baye ayebisi biso ayebisi ngai
puisque nga qui interlocuteur abi yo muturu ko zokolo ba wi makamwana yo muturu chef na mango vous comprenez que chef na ngai nongula ya grand makisar ibanda wana tipa ya franco tipa ya rochero yabi yo mutu oza chef na mango or que ulo kasa na filo si mutu akikut mukolo ya zokanisa ye mutu oza la chef vous comprenez mais patron peut se qui mon chef Le cas, c'est qui est pour 42 dans ce non, non, 44. 44. Mais on a ce que Moulinga. Tout à fait. Bon, on est. C'est quoi le pays? On est chef de banque. Allez, mon comme je te vendais bien que c'est le bureau. Puis Singapore, 10 millions de francs CFA. Puis c'est une chose 80. Et non, vous comprenez, ça on a côté à l'orchestre. Parce que Bisso, tant au Kimi, Rochero, il fallait un bêta dans le mariage à mon fouet. Alerter l'autorité à lui, dans le bêta de base nangai, solide Bakimi. Baso Lukabiso, gendarmerie, marine, tout ça dans Côte d'Ivoire. Aux hommes, à tel point que Madame Moko, rappelez-vous, Nebisagimino, Moutou Abixabiso na Frisa. Aza fanatique à Taboulé. Yinde Aza, directeur école, Yali Bosso, avant ton comment n'est pas une Nebisagimino Awa. Directeur, oh, garçon là, Malouanga, à Outagana Kishasa, à Posilaka de Koulouana, à Odeki professeur Kuna. Ce qu'on Taboulé, na directeur là, Passali Boul. Mais, oui, bateau, Bassa dans mon côté. Mais il m'a tout la Côte d'Ivoire. Bakozala wapi batalika nzinga ezaka malwanga oyo garçon wana secrétaire voilà directeur na abengi malwanga alobi na ye Elvis Balonga bat mise ya Rochero bakimi basa na mbongo te bayebi motu te congolais zairo toyebi ezakaka yo na peso 24 heures. Ce qui m'a mis sur la bibite au Longwe. Voilà. Au garçon, à Tikanyo Slamboka, à postuler comme professeur, à ce qui n'est pas quand on m'a vu naïe, parmi les fallons comme ça. Aïe, comme il a besoin d'un doc. Ah, ma vie, presque qu'on est là. Vie, ma caméra bébé. Ma vie, faut pas nous comme ça là. Son mobilité, nous comme ça là. Biso peut aller ah to yaki aventure na biso moko garçon à bateau a bombi biso pour directeur na qui il faut ça quand il me biso to kende pas le ngone musala to kende kaka to bima to bakisa ye moko le biti yoka erreur koko lando yoka ni biso zo raisonner to bibi to ina ye to comme papa bureau directeur wana garçon wana ole avana calme non abani ko to mugana directeur wana habi yulbaki bango tu baza ba mikolo na ngai batu mikolo bangana bomba bango na bomba bango na bomba bango te la bango ba bibi directeur Nathalie Elvis Balonga yo penoza universitaire ya solo ami oui on a un diplôme na ngai abi mais aux zoba ba mission 8 jours tozo luka bango to muna na bango te na menace yo babimi alors nana za ko bomba bango garçon aboni ko lela wana dire abimo on a licencié na longolio voilà alors ce que biso ni to kumba na et pas garçon wana ndeta na saka ba photo wana tango monaki ni akola accès qu'on a directeur école ya komaka parce que c'est informatique banane directeur de abeng sibiso mais avec pesa mbongo wana tanto bokolo to ko soma ba instrument ce qu'on a Côte d'Ivoire mais tabule ko soma pas tabule bango makei ko beta na Mali na badino ba mais ba zuba musée mususu ya ba congolais da ba ivoirien mususu ba compléter ba ko beta na Mali ba songi ba quelque ça même na mission wana vous comprenez bon
biso tikala biso kuna bon sikoyo lokata tokosoma bainstrument wana bon ntango bango babetaka epa mariage ya mwana ufue mongongo eza kokaka ngai bolimbisa ngai bato boso koka ngai babetaki na mariage ya mwana ufue biso tokendaki te babeti concert moko na concert moko yo pugo tokende mona bango parce que modero mpe azalaki na plan na biso mais ye azalaki na londres akende kosala ba impression ya badisque adeito ozo comprendre mais lokola biso ozilaki ete parce que ye mpe azalaka na mwasi moko azalaki hôtesse de l'air kuna soki nalobi cher modeste tu es moi nazopesaka histoire nakocritique jamais tu sais que tu es dans mon cœur donc shalom no sikoyo lokola modero aye te normalement tokeyaka totalaki ngembo ndere bango ezobeta me to modero orke modero mweso aya na biso ezaki te yazokaki na babango bango mpe babeti na mali bazoki na mboka bakei biso tikalaki wana na garçon wana moko toki osomba bainstrument parce que ntango osamba asalaki boule na babibona bai lokola bayebi motu te moto azali awa ezaka asamba ngo wana ifo asamba ngo wana moto abomi bango bake bazwi samba baincorpore ye na projet na bango alors sam sikoyo aza mifie na biso akokota te na plan na biso biso mpe tomonaki ete abombaki mpe biso te mais sabule abada samba na miziki na tabule te na bijo bayembaki na sabule na tabule voilà mpo basurveille ke ye moto abomi biso te ocomprendre bon sam mpe azoméfie na biso groupe wana ezongo na bango sikoyo mokolo tokosomba instrument na centre ville à Abidjan nazaki na maletu wana à 10 millions de francs CFA. Qui donne cet argent? Le patron ekolo wana lokola nga moto naki odiscute na ye abi yo chef na bango apesi nga malete biso nyonso lokasa ringo na filo ocomprendre tokena mina magasin ya musique tomoni vitrine bainstrument baempli radière tokoti tosombi na futi mais instrument mosusu lokola drum ezalaki wana te otia clavier ezalaki wana te mais eza mosusu na gambo parce que balabala yango batekisaka bainstrument ya musique mais balabala yango so okei boye impasse eza kuna okokende epai mosusu te ozongelaka wana yango nakoyeba komo tokuta ensemble yango wana sikoyo magasin lero na biso nayebi te ndenge Abidjan ekoma sikoyo mais lero na biso ozalaki na 1978 on a quitté Taboulé le 5 mars 1958 na Abidjan 78 oui 78 donc ntango ezalaki magasin bafungolaka na 7 heures atongo te na midi bakangi après bofungolaka 14 heures biso ntango tosombi bainstrument wana na midi bakangi tokoki kozwa yango après bon sikoyo na ngambo wana namoni bainstrument mosusu oyo ezali kozanga bon ok tovanda parce que so bafungoli na 14 heures tokorécupere bainstrument tosomba mpe oyo ezangi na ngambo bon bakafe ezalaki wana tovandi na biso tovanda nayebisa bino soko okei boye osuka na epasi epai ya komezaka moko tomoni nani sambango wana azoya ntango amoni biso akina ekoti moko ya jeans akisi biso boye lokola basoupsona ekei mtamboba biso akoleka biso kaka tovandi wana aleki biso exactement ndenge biso bandambo kuna biso boye tomoni ye mais ye nde azoboma na biso nokoboma na ndenge nini d'abord moto biso tomoni ye boye elongi na ye boye sama azokanga mon frère sama soki akokoka eleka mona azoloba ntango amoni biso akisi ekoti na ye boye donc seka alingi olobisa biso te bon biso mpe totiki ye aleki aketi na impasse na soki ntango osonga ntango akobiloko pembeni na biso asali babanza bozalaki awa ocomprendre tozalaki awa
mun mo sanin kabi no ko fana nano ngana sana ibile mungu na malet mino ko fana dommage bungu nga na someli mo café wana bon mino fana ningi nga lero na fier mbongo mino omoni ba streamo tu ko sumango alors tu ko zil ba fo la 14h tout ce mot yabi mais moi mino yaki ça fait 2 semaines moi allez on a 2 semaines moi so e ba kata ba streamo bonga bibi ah ay men na tatini bino gabi anoko poni olobi boy abino ngawa na betanga na mamise moko me baza ba amateur basinga ba guitare na bango ese beba ba cordage za mubulu vous comprenez et on a yaki pona suma ba guitare basinga guitare pardon pona za na concert na bango na suma pa ba changer basinga mais luka na moni bino solo ezali accompagnement ezali po biso za chanteur te solo ezali accompagnement ezali basse ezali batterie ezali orchestre complète mais ngape nayebi garçon moko ya braza Théo Blaise Kunku toyebaka na ye voilà okopona ndenge toyebana te na Théo abi toyeba na garçon moko naoya na ye siko tolongwana na samba ngwana na bainstrument oui, qui n'a mal été mon côté. Voilà, tout suit, camioyer, tout suit. Dans Sam, tu y es pas un patron, dans la clé d'instrument, dans la clé de constat, mangwana. Et puis c'est patron, puis c'est un chanteur, mais t'as la moyen mieux. Azali, on a payé un contrat. Oyo. Donc, on est accompagné avec la musique. Or que patron a tout le monde, business et musique. Le même jour, à Misaki Mongo, le même jour, il y a un contrat à Samangwana. Vous avez le courage qui il y a le contrat à Samangwana. Quand tu as un patron, le col a yé, un col instrument. C'est la musicien à base. Il y a besoin 70%, ça mangwana. Il m'a su contrat wana, besoin 20%, et Théo Blaise 10%. C'est à partir de ces bases-là qu'on a commencé. Tout comme est à concert à Samangwana. Et combien de temps après? Mais 2 semaines après que tu as boulé à Zongi. Tant beaucoup de temps. Concert, vous avez après combien de temps? Donc la semaine qui a suivi, tout répéter ensemble. Na école wana parce que biso toujours à l'école wana. Après tout na ba tel sur monter là na parterre. Toujours répéter là. Na école wana. Ba nzembo tout ça qui ba sang tout manuel les boss ba nzembo to répéter ça. Vous comprenez ba nzembo les rona musuna bossa. Banzembo bile basama beta kisasa to beta bisongi so kisasa membo to beta na frisa to beta ngo etambo depuis festival oui to beta ngo esimbi vous comprenez mais il faut que yo tout continuer à répéter mais il y a un abisso il y a philo père ton âme dans le bac on a critiqué pour tout mais philo a dit d'accord. Parce que tout le monde est rappelez-vous, 1968, finale de la Coupe du Monde, Argentine-Hollande. 78. Ouais, 78, pardon. C'est quoi le fait il y a football mondial. Timboubou, le journaliste, il travaillait à Abidjan. Manu Dibango, Azalaki, directeur, il y a conservatoire de musique, il y a Côte d'Ivoire, et puis directeur, il y a orchestre, il y a radio, télévision ivoirienne. Vous comprenez? Bon,
siko chipupwa chipulu kwazaki wana kwayeba biso tozalaki wana azwi biso passe tokono beta mpona koanime voilà final wana mais seulement tozalaki na chanteur te filo kama tozoyeba bandima asamba alela asamba mais filo azalaki nde chanteur ya bavariété. Mais là, c'est avant Sam. yango na biso biso ndenge ni Sam akokuta parce que après Sam ayaki liboso na bandaki boye toyaki na Sam ntango tosombi instrument tobeti concert Sam esili mais filo azalaki te d'accord ke Sam azala wana yalaki biso moto osala eloko na biso kite akende luka bamisien bachanteur na Kisasa mais entre temps ntango ozalaki wana filo aza obima na niese ya patron na biso voilà. Quand le 2 semaines, moi. Voilà, non, c'est quoi tu vas dire que bah 2 semaines de temps aux instrument. Mais toujours qu'un après voilà tout bête va concert ensemble. Tout comme on vivre qu'on a. Mais tout là à l'école. Mais philo à Kinaka, Kuzukulia et pas patron là pour la nani. A comme mon balia. Il y a bon, bisous lui tout ça qui paye. Na figure à frise à 4 mois na danseuse. Ni ça n'a pas patron le bon bémaye et pas comme danseuse c'est comme ça et ba na filo. A comme qui danseuse na film sous Claudine azul maloka ça tu ma deux danseuses. Siko filo azaka d'accord te. O toki na Kisasa kabasa mangwana. Toki mpe kuna biso sala. eloko na biso ka bayawa kobota na biso ki vedette. Vous comprenez pourquoi? Et comme ils sont bêta, bon, on est au final, il y a 78 wana. Tu pour à jouer lui sous contrat. Tu comme la télévision, voilà, chanteur Kasama, on a émo, hein, Philo et Moko. Ça m'a comme ennemi, donc à Philo Boyaki. Ah, nous on est à soutenir notre oblaise. Ah oui? Oui. Malignité. Philo à bout des bangs. Vous comprenez? Donc, il y a un soutien. Ko biso tout bêta quoi animé soirée et année on est que après-midi mon petit pourquoi. Ba tout le quoi ba manu di bango azona l'orchestre ba ko di ba professionnel. Biso tout ça ba tout ka 4 wana to ki pena ga somo quoi ya kane tout ça ya clavier Sami. Tout ça bêta na télévision. La télévision qui est là, téléphone, na Côte d'Ivoire. Bangi amane ni bote ni biso kuna. Ba ku bebi sa biso musique. Longo la bango ba ku téléphone, ba ti pompounet à côté de ma belle. Tout ça la chanterie. Biso zo beta on a ilogina c'est. Manu dit, Bokilo, qu'est-ce qui se passe? Petit pompo. D'accord, il s'est pas là. Au moins, je suis chanteur na biso. Sama wana, na te oblaise. Si vous pessingai, taxi, moyen de transport, donc nous avons on a Marcori de la télévision. On a émission zo continue ça journée ma pessingai. Hein? Bango tu vas prendre Marcori mais musique te. Ma pessingai mo taxi. Ala sama boya na e. Ya kepa ya sam, ala noko. Tala kaka. Soko yete tokofi. Ah, sama be no lo kwa filo ni ngate. Na ba patron na oyate, na bonde li samti. Na minoko. Ata pona ngaite za lokumu amboka. Ba grinjani se loka ba chimpu bazana. Ba manu di bango. Surtout sali soni. Ya soni amboka. Sama yo kilinga. Abinoka bon, tu nous vois Théo. Tu kepe, tu bondil Théo, animi. Tu y et ça dit que moi, dans le biso, ça va héros ya mboka wana, ya mboka na biso. Tu komi wana. Oui que bato tu vas finga biso na télévision. Aussi ba mi balé. Parce que tu sobeta na bako to beta. Ngana ça nze momoko.
Chérie d'ici, chérie d'ici, tu m'as tourné la tête. Vous avez composition de Ngaï. Tant que combien bon, tout ça, tout bêta, Argentine a gagné coupe. Alors ça, je crois que ça m'a une idée. Azine, a ballonné encore. Argentine, Argentine, tu as gagné la coupe. Bah, il va rien, le bic. Zaïrois, c'est sorcier d'un français. Comme eux, ils savaient que Argentine a gagné la coupe, ma préparation, c'est bon avant. Or que tu as improvisé à go dans le studio. Pardon, parce que mouchoir. Désolé, quand même. On comprend pas, faut dire, monsieur de Vivakuna. Donc, ton commis va héros, si quoi. On va dire que musique congolaise, ils ont grand. Voilà. D'Afrique de l'Ouest, oui. Théo Blaise, Là, Sam. va chanter. Oui. Somme. Dende wana kaka moko. Boko Sam, c'est soudé, boko. Aïe, baka yango. Le français aussi. Français aussi. Et le français, comment il m'a la Côte d'Ivoire. Mais français, le Outara, Burkina Faso. Baba, kuna ma tribu à ma aussi. Et ça, quoi. C'est quoi, je dis, voilà. Et ça, tout tu vas à Bissala. Il y a ma boy, ma tirassier, ma le bagandé. Mais ma ivoirien, ma le français bien. Mais comment est le belé à ma ivoirien? Toi, bois ça là. Toi, au cas où petit nègre. Mais on a bien un français aussi. C'est comme ça, voilà. À ça, là, j'ai mon quoi. Susanna Koulibaly, Susanna Koulibaly. Demain, c'est la fin du mois. Oui, moi, j'ai donné toi l'argent. Donc, on comprend. Alors, donc, tant que tu es bien Argentine, aïe, pas Susanna Koulibaly. Alors, fais. Tout bon, bango. Au monde de la musique, la mission. Et combat. Et matin la Côte d'Ivoire. Et Bandiwana. Alors, c'est quoi, patron, wana. Oyo. Mais la mission philo, et puis ça qui est que non. Mission, wana. Parce que bon, la mission n'est pas toujours bêta. Tant que tu es bêta. Tant que tu es pas ton fan, mission, on l'a à l'hôtel. Ça m'a fait pas d'être, pas d'être. Tant là à l'hôtel, tu es là à l'école. Là-bas, maintenant, ça m'a fait pas d'être. Théo n'est pas d'être. Philo, le quoi, qui n'est pas un patron, à Zogadier, c'est un patron. À qui est un patron à bio? Non. Parce que le patron a fâché. Et puis, il y a une bête qui m'a bé avant. Patron a fait un chabi, non. Faute en Haïti. Koko Landa. Abi, ça faute en Haïti. Et ça faute en Mongala, Tiawana. Mongala, Ngala Ngomit. Vous comprenez? C'est frère Mongala, Tiawana. Il y a beaucoup de choses, pas chanter dans notre lieu à côté. Il y a un autre. Tu mets une bicycle à la bouteille. Week-end de Sili. Lundi. Le patron a mon succès, va chanter dans mon thé. À mon succès, orchestre, c'est ça le succès. Mais si on a besoin de pomme, pourri dans la carte. À convaincre les gars que tu m'as dit que m'a bé parce que il fallait ça, le programme, les gars, ils m'ont dit ça qui est en haut. Alors, lundi a bien exhibition. Ngai, Philo, Lokasa, ils sont 4, ni tu as qui wana. A bien exhibition. Alors, il a biso. Et tant discours là, dans mon époque, ils ont s'intéressé à Kakanangai. Alors, heureusement, vous vous êtes racheté. Pour nous, vous savez, sonner la télévision. Donc, par conséquent, à partir d'aujourd'hui, je change de chef d'orchestre. Parce que Philo a initié que Sam n'a Théobert qu'à sauter, mais après c'est moi qui n'ai que ça. À que nous sommes chanteurs. Pourquoi? Parce que au lieu de mon comme orchestre, mon instrument, à 100%, à foutre la personne négée à ligne. Négée ça, mais ça, à 20%, Théo 10%. Patron n'a pas à Yokelier. Bakoti na fino que nous avons chanté avec ça. Balingi samte na fino. Patron na big na
Théo. Patron a bien Sibiso, à partir d'aujourd'hui, on a changé chef d'orchestre. Donc, il se soutient. Vous comprenez? Mais à lui, Boïté. À lui, à partir d'aujourd'hui, Bopé Sangai, il a passé 24 heures, comme un nouveau chef d'orchestre. Vous comprenez? Le piège. À lui, il a été que au long way. Mais lui, Bopé c'est un nouveau chef d'orchestre. Donc, au moto, il y a bon, Bissopé, tu vends, là, il y a aussi le cas ça. Il y a aussi Ringo Moya. Parce qu'il y a déjà que c'est Philo qui a monté le plan contre moi. Et puis le cas ça. Le cas ça, rappelez-vous à Manalangai. Ringo Moya, petit Langai. Et puis, grand frère, tout le le Vanium. Et puis, Bango. Et puis, là. Ah, tu sais pas, patron, sécurité ça. Vous avez un instrument. Vous avez un là. Vous comprenez? Ngai. Le cas, moi, il est contre Ngai. Le cas, moi, je suis Samna. Théo. Ngai. Quand il s'est dit Ngai. Na longwe na nga nake. Na lani Samna. Na Théo. Ah. Baulu me masa. Yo golongwa. Soko ok. Mais soko tikalade. Parce que nous sommes soliste. Le cas, ça, bon, t'as dit, c'est tata, moi, c'est là, tout le monde a payé. Parce que tata, on a, donc moi, c'est là que c'est besoin de tabouler. T'as pas dit que tabouler, qu'on a, donc on a ordre national, à léopard, à bisokuna, à ça décorer. Là, on a qu'à Mobutu, comme le grand tam-tam d'Afrique. J'ai besoin de Mabloba, Mobutu, Maloba, Mokolo, Mobutu, Zoganga. Tata, on a dit quoi? Non, non, monsieur, Rochero. Mobutu a ukatanga kingo. Donc, vous comprenez. Patron a bien dit biso, ou a passé biso instrument. Balingue, tout le monde a basam, na théo. Ngamo kena na basam na théo. Le cas ça peut aller quoi? Ah, ce que vous biso peut vous landa yo. Vous comprenez? Ce que balandigai. Tout qui il y a philo, na instrument wana, pas patron wana. Je dis tout comme si quoi pas ensemble. Tout sali ce que na misa mino toke na claverisme moko ya Ghanaian. To sali o groupe to e pa ya Sam Mangwana angolais. Théo Blaise congolais abrasa. Toujours bassiste moko Roland Vogo camerounais. Moto ya clavier Ghanaian. Lokasa nangai Masairwa. Ah, nous ah, hein? C'est le batteur congolais. Mais oui, il écoute ça petit dans le grand frère. Vous avez tout l'année, tout comme tout qui filo et mon corps. Ce que tu as patron, tu as un filo et instrument. Biso ce que tu es pas ensemble. Ce que tu écoutes ça, mais pas un garçon dans le qui a bassiste. Bon, ça m'a pas ma fille, mon pote, qu'on a toujours ma danseuse pour la base à la peine style Kakaya Frisa. Et pas tout daki. Tous les filles mon gobo asita aïe mais aïe au coma copine à Ringo Moya. Bon, tout comme on travaille dans sa mangona. Bon, c'est la magie moya. Je jette à mon âme maïkis. Vous comprenez? Tu continues, tu vas dire répétition. Tu vas dire répétition par sa mangona. Sa mangona, le cola, barochro. Bah, kizaka yiki imta mumba kibiso. Allez, ayo sa ne boko. Contre ngana kumana bijo na tikela moka na kuma lusula ngana likamona ebitina te. Vous comprenez? Donc, tout comme ça, là, c'est quoi? Banze moana. C'est quoi, bango filo, tikala kikuna. Azuba mise mususu. Na instrument wana bake kobeta esimbite sikoyo patron Nathalie abe j'ai fait une erreur dizine moto akoyebisanga makambo ya solo okomprendre atindi secrétaire na ye oyo biso zwi concert moko tokobeta na Abidjan na formule ya sika
Tout c'est le Josette, banane. Tant que je mets un concert, secrétaire, à Mutuana, na Mutuana et collé orchestre, bango moko. Secrétaire, c'est-à-dire Elvis. Non. Aza la secrétaire, moi je suis la famille. Elvis aza. C'est un professeur à commandeur. Aza kakwanat. Mais aza la secrétaire, moi je suis. Ya bango ya moka ya ivoirien. Elvis aza pour ma école. Mais il y a un secrétaire particulier. Bah il y a un patron. Tant Sobeta, Bazoumi, Nanine, tout ça. Atali Penda. Que parce que bah tout plein. Atali Penda sur la tant Sobeta. Philippe Ayaka. Bah il y a bango. On a aussi secrétaire à Moutoula. Ce qui Philippe à côté la barre. On a bêta sur guitare. Philippe a talaki biso zamani kisa ngai pe ya son âme atalaki biso ngembo ozomona ana boyaki akota ntango sikoyo esili pe secrétaire abengi ngai abi patron a reconnaître erreur na ye parce que ntango ye patron alobaka na ngai fo opesa ngai nouveau chef d'orchestre soki 24 heures opesaka chef d'orchestre mosusu te nakangi bainstrument na ngai instrument eza nyama to mbisi ekopola te ozo comprendre mpo filo arassuraki eke akozwa bise mosusu na kisasa mais sikoyo ntango ye amoni biso nini tobeti wana eza succès amoni ata bazembo wana amoni eke ye moto alingaki edite yango yembo ekende epai mosusu nde atindi secrétaire na ye te sike tokosi na ye ngai nayebisi secrétaire na ye na rassuré wito na koya tokotosola et autre biso surtout aki déjà sponsor oyo lero wana na Côte d'Ivoire na Togo studio à 24 pièces ezalaki te ezalaka na Lagos na Nigeria otango bango bazozila ngai ke toka na bureau tosolola biso zwi avion direct Nigeria ne epai tokende kosala banzembo oyokaki ba Josette et 15 banga na koma na Abidjan et banani tout ça les banzembo wana na Côte d'Ivoire esimbi mpenza ezalaki éditeur mosusu mais ntango tolongwaki na Abidjan na Cotonou c'est une demi-heure en voiture toye na Cotonou tobetaki concert na hall des sports à Cotonou tant tozobeta mutu moko azalaki wana azalaki secrétariat mutu moko ya mbongo alaji moko boye ye amoni ndenge tozobeta ndenge nga nazopresente orchestre to tosikobeta tokiti na podium alandi ngai abi na ngai monsieur disi tosepeli ya somo na mosala bosali ndenge bozoleka bozokende Abidjan me nga na ngai na patron na ngai aza mpe na orchestre awa lokola oke jazz ya Benin polyrythmo aza mpe na équipe ya football les dragons de l'OM bayaka mpe kobeta oyo babedi mpe lebaki kobeta abi patron na ngai aza moto ya mongo me na modele bino obeti boye nga nalingi na présente na patron na ngai bosola na ye abi ok nayebisi Sam nayebisi Lokasa na Ringo na Teo lobi nango patron atindi abeta na polyrythmo oui ntango aza koleka abeta na orchestre wana avant akende Côte d'Ivoire azaki esikala abeta wana tokepa alaji wana alambisi biloko azalaki na ndako moko immeuble ba 5 étages chaque étage mwasini moko azalaka wana aza so mpe na dépendance moko boye nde basaki epa na biso batiaka ba ivoirien babengaka entrée couché soit chambre moko na salon atiango boye mosu atiaka bamusicien obie bamakango na ye tokenda ndako na ye apesi biso biloko alambi tolie
bon ayebisi biso nazala biso na bino nangi na sponsorise bino eloko nyonso bokolinga na kosala biso tomoni obende yango wana parce na Côte d'Ivoire tokokande epai ya Sam ocomprendre soki tozongi suku na Côte d'Ivoire tokozaka kodépendre na Sam mais Sam aza na biloko ni tout na Abidjan ozomona aza na ndako mokolo atikelaka ye azalaka rien bon ntango miso toyi ide ke totravaille na patron wana Sam azalaki d'accord te mais loko aza motu moko réservé azoloba te ozomona tokande na patron wana toke mpe na Lagos na 30 minutes à vol ya voiture aza na bamagasin na ekuna asomeli biso banani mais entre temps tosolongwa pardon na mélange masolo ntango toza na Côte d'Ivoire ntango tosisi baenregistrement tozongaka na Abidjan ntango tozongi na Abidjan problème ya Côte d'Ivoire c'est que vie eza cher loko na Paris alors ça ayebisi biso ya bino tomi vie bone azalaka na Abidjan me aza ndako na ye mpe na Lomé na Togo oki na Togo vie eza moins cher koleka awa nde toyaki kovanda na Togo wana nimeme na ndako ya vie bo wana na manani nde tokende kobeta na Abidjan epai secrétaire ya motu wana ayi kokotaki ngai me tokutaki na Lomé toki na ndako na biso tozovandaka na Lomé bamisie bavandaka na fila monene dépendance moko na nsima bakobenga baboyeri na chambre salon ngai nabingisaki mwasi na nga na kovanda wana bon sikoyo ntango tokomi tokovanda na Lomé patron wana apesi biso bainstrument na Cotonou mais asomi so biso bus moko ya 23 places batoyota wana bus à 23 places na bainstrument complet bon, en contrepartie biso topesa ye banzembo ocomprendre mais Sama aza na ide na ye non tokomi na Lomé tovandaka mais tant tovandi na Lomé obi Vieux Boané Vieux Boané c'est lui qui était la vedette na bafranco balere wana donc azalaki na bato oyo bazokumisa ye ya balere wana moto ye moko wana monsieur Petrus azalaki PDG ya Beach Mobila alors Boané mpe azalaki na niese na ye azalaki niese ya ambassadeur Inonga na maki na ministre affaires étrangères donc Boané makaki ya famille moko ya bato ya mbongo parce que Boané aki na Kinshasa sikoyo amoni sikoyo bato na ye so batuni ye bon papa Boané eloko nini tokosalela yo mpo vi na yo ozalaka azalaka na besoin kaka ya motors te ya bakotuba bato songaka oyebi kaka Kinshasa ndenge ezalaki Vieux Boané ya bino ngai navanda ngai na Lomé naza na besoin opesa ngai orchestre na ngai na bainstrument rebetaka na baakra na banigéria Côte d'Ivoire batali orchestre nini na kara orchestre ezobeta wana na basami bumamasa garçon moko asaka na chanteur akamata bopol azami na bopol na bareilema basalaka nzembo ya zaiko wawa instrumental ya tout passe siko bazwi bango mais réellement ayaki te azwikala ya tout passe wana baye na Lomé bakuta biso toza établi na orchestre na ngai tiaka kombo African All Stars donc lokomonaka nazoki yango na ntango na koma Mohamed Ali Foreman ntango bayaki bafani ya All Stars omonaka papa ye mazwa viva la musica toyokaki yango na bamusicien bacubain bautaki na New York ozo comprendre
la kumba Mohamed Ali Foreman tant basoloba et que viva la musique de Wemba Zwango alors ngai na swaki baso bazaki bavedete ya bakufi bapengaki yango Fania donc écurie ya Fania All Star nga mpe nasi na bino lokwa ndenge natangelaki yo Congo Braza Angola Congo Ghana Cameroun nati yango African All Stars mais ntango tozalaki kobetela pa monsieur Londe ebisaki yo orchestre yango lokoza moto ayimana kombo nango ezalaki omoni Amida na sur orchestre Amida obi Amida elingo bani Amida ring mais bamasa tu bato mboki lokasa azalaki moto ya bilima filo moto ya vita o ndenge nini otia orchestre Amida na umbi bango na mido eza ya yimana te na me association M musicale association musicale I internationale D danse A africaine donc association musicale de danse internationale de danse africaine bakomprendre te orke mpona ngai ezali kaka aminaring nayebisaki histoire ya mongaiti alors tokenda kosilisa tolingi obetela biso ndenge nini African Star ebengani plutôt dans la dernière partie voilà après le reste on continue après sikoyo nebiso ke boane abexma ya tout passe parce que l'orchestre babumba masa babupol oke bupol batiamina nebisaki yo aza mwana ngai bon vi boane abe kozira orchestre ne mabe biso sikoyo na Africa All Star bango bato bayeki na ya tout passe ozo comprendre o comprendre mpe ndenge nakotisainga na oke jazz bango bayeki na ya tout passe babeti quelques concerts mais vie boane azogere mabe donc résultat to récupérer bango bakomi na biso na Africa All Star tokomi double na poste alors ntango sama moni ke cousin na ye sinon toloba kure baza cousin te kaka mboka ma Angola o comprendre bazosola na apasaki na besoin soliste bazosola entre bango nokosamba naloba mabe te nakolobela makambo mabe te je t'aime tu le sais alors sikoyo bakomi kosala plan Sam parce que Sam atiki biloko na Côte d'Ivoire azalaki na besoin na ye azonga na Côte d'Ivoire or que biso toétablir na Togo ale abandi onégocier na bato bayaki na sala bayaki na bowane na sino me ngai nayaki na motu na ngai o motu na lakisa guitare bopol masiamina ye nde azopesanga vie keba ku ezambwe kuyebo ezambwe ti mpe basali kuna bango bazwi basiro baportoseur basi banani bakena bango na bijo apele na bijo non oitotikana te oblaise wana me asa sumisiki te ye azali mutu moko osala aki mutu moko ekole baarchitecture osala d'intérieur azali mutu moko kofandala te aosala misika mpona passion biso osala misiki mpona profession mais osala yango en dilettante ozomona alors basala makena basino mana après bakena bango na Côte d'Ivoire na Paris bali éditeur moko alingaka mbema biso na Paris bon nasali mokusika mpo ozokende bosiko bref bango basali bamusike na bango na Paris nga mpe loka totikali toza na bachanteur te nakena kisasa nakena mpo nazwa ntesa wana azo renge na tempe oke jazz muzi banani babinanga na respect alors ndenge nayebisa bino fo kozwa autorisation ya sortir na ministère ya culture na syndicat eke pa viero atele po apesa ngai nani autorisation mwana lukezo annonce deja bokeba d'ici na télévision naleka na télévision azo koyeba bamusicien bachef d'orchestre bokeba notel nanga notel batongi tala bamusicien même na bawemba batutu nango bango na Afrique de l'Ouest bon bref
mpo oka kozokende nalobaki nini voilà nakende kozwa ntesa roi tele abengisaka na ye 2-3 abi yo moko tala ngona o kinshasa oya kilo ya kinshasa badevene tutu baleki bajoski bandombe bayulu banani bon tala nani asali succès le plus namini ntesa analyse abi tala ye moto aza tête d'affiche ya okinshasa mikolo soki osali horaire onongolie bakokatendre otie pa oza na afrique de l'ouest kobeka te nga mpe nopesa autorisation te alors mais ntango tozala osala montage longola phrase oyo nalobi ke bakokatendre nga ntina na bijon na afrique de l'ouest mais ma gardien on alobi ke soki okozwa nani d'alliance nga nakopesa autorisation koya sorti te vous comprenez c'est ainsi que lokola nafomaka dimbomba mpe azolengi akamale nde nakozwa dimbomba vous comprenez ona dimbomba mpe lokola azalaki na orchestre na ye akamale azwi soliste na ye dialeki moko bapeti mosusu asika mpe nasoki omona friza bana nde na bango na afrique de l'ouest omoni nalobi pour lelo ya lelo tokosuka wana mpe tokodévelopper une fois prochaine voilà okomona ebele na koyebisa omona vv d'abord ocomprendre ndenge nini ndenge toréconciliaka na zambango wana na ndenge nakomaki ntina ba mozambique ndenge nakomi na vv ti nakomi na okinshasa okoyeba. Merci. En tout cas, merci. Voilà, madame, mademoiselles et messieurs, nous avons passé 24 heures, presque 12 heures, pardon, avec le vieux Dizzy Mandjekou. Mais c'est pas fini. L'histoire est tellement longue, tellement belle. Je serai obligé de revenir encore ici. Je vous demande la patience, nous reviendrons pour finir l'histoire. Il faut qu'il nous parle de l'Ok Jazz. Il faut qu'il nous parle de VV. Et puis, des Kousa en détail. Et puis, il va nous donner un mot sur tous ces disparus que l'Ok Jazz a connus. Il est le dernier des solistes de l'Ok Jazz en vie. On va leur rendre hommage. Et bien, il sera là pour faire des commentaires. Je vais dire merci à Coco Shango. Merci pour le travail. On est là depuis midi. Il est presque 22 heures. Ah, nous avons passé la journée ici à Bruxelles. Merci Coco Shango, l'apprenti caméraman et réalisateur. Merci. En tout cas, les aléas du direct, vous voyez, il y aura des ratés. Mais c'est quelqu'un qui avait la volonté de nous accompagner. On va faire un gros bisou et dire bonne année à Angèle Kabangou Diawara. Bisous, bisous ma petite sœur. Je te fais un coucou. Je ne puis pas vieux Louison Lumbala. Hein? Je dis, Luison Ambroise Lumbala, je te fais un coucou. Merci à toi, Christian, depuis Paris. Merci, Christian, pour l'assistance à distance. Merci à Sony Mukanda et Roger, on n'oublie pas. On va faire également un coucou à notre ami qui est à Bruxelles ici, Liziba. En Simba Liziba, on fait un coucou. On n'oublie pas Eddie Betty du côté des Lions. Merci et à très bientôt. Bonsoir. Voilà. Batata maman bandeko bauti kolanda bongo Vieux Mandjekou abeteli biso histoire na ye ezakaka une partie mususu tikali partie aleka na VV partie aleka na OK Jazz na Kinshasa bobo sama pété a edaka bongo pe bela maman moko boye to rendre ba hommage na ba vieux na biso tango baza vivant ole tozalaka na ba phrase milai oh vieux tango azalaka o te tango azala bomonde yango yo tolakisa bango ke tolingi bango tolakisa bango ke tosepelaka na bango tolakisa bango ke basala pe mingi pour na culture na biso. Voilà deuxième partie émission na ça qui na vieux Mandjekou tokende bon pour la troisième partie na kolapsa bino peut-être na mois de février prochain. Merci na mingi nde bolandi biso. Merci na yo Christian Mbamou. Hein, papa Nabiso réalisateur, Christian Bamou, Tokomitar, Azabewana, pour na plaisir Nabino, Christian Bamou.
Merci pour la réalisation. Sonny Mukanda, toujours à l'assistance. Tobo Sanité Roger KBAP, Azaki Wana. Merci Lisusu na Coco Shango. Na nyoso kosala, peu kosala, pour na biso. Merci Coco Shango. Et Tabo Sanipete, bande kona biso na mikolo nyoso. Timba Liziba, na pession bote kuna na côté à Bruxelles. Bongo Edi, Betipe na Bosanité, na pession merci. Na kobosa na pete lelo, Dekonanga, Lekinangai, Guy Kakesa, Yepe Azali Bongo, mikolo nyoso ko soutenir biso na makambu oyo tozali kosala. Na côté à Clermont-Ferrand, topesi pembote mingi, na frère Bona, na guerre avant Toto, merci na fidélité na bino, beau partager émission, surtout pour liker, pour to koma lisusu ebele. Merci na bino nyoso bokolanda biso, na poko lelo, nde tomona ni na mbala ya sima. Merci et bonne soirée. Au revoir.